Comme l'ondato. Papa. Tumba wala ya lombi ya omoni makambo mbaya na yo ngadi kolanda te mo makambo so sala bo foto za biso te biso ba luba so bo ya botani bala kasamo na chulu fale pe bino ba kongo pe tangu na koti wana tomboli congélateur na tilapia Sika to milengela nzoto tozali na yango ndeko na ngai ezali na mokeli na yango bien-aimé kobeta tsolo te po moko na suka tokoleka na esambiselo. Oh Yesu. Alors ma fille, laisse-moi te dire une chose. Oyebi bino vous abasser bino ba tokota ka biso pe bino ba tokomba ka biso na yango pe tant tu bimaka na mokili bino pe taka ba tokobola ka biso po papa asala na sa futisa ya ta tiki na ye akena ni basi ya butu na moi zim to komona kasi ya moi za ko na moi biso tolandaka na nsima. Alors libota ya ba groupe chrétien, donc boyebake touti kobungisa un grand acteur qui est Papa Mayindu. Papa Mayindu abane kosala comédie, abane kosala tonalité et c'était vraiment un grand acteur. Nakanisa quelle source parce que yende mutayela kanga kyodo na Sinark. En tout cas ami ya Papa Mayindu et se reposer en paix. Et programme ezake lobby déjà vendredi. Tokozala biso nyonso vendredi oyo alobi le 13 tokozala biso nyonso na morgue ya cinquantenaire à partir ya 9h. Alors ba fan na biso nyonso ba bolinga théâtre ba bolinga groupe évangéliste groupe Sinark ba théâtre nyonso boya ebele tokutana na hôpital à cinquantenaire na morgue po tokozala lever des corps wana tokozwa corps po tokende ko exposer yango na fiki na pavillon 12. Na pavillon 12. Donc, bengi ba fan nyonso balingaka ba film congolais, ba film chrétien. En tout cas, tous ala wana belé parce que biso Sinark mobimba to kozala wana, ba troupe nyonso ba kozala wana, to wuta morgue, to leki na victoire na place ya ba artiste et puis biso wana to kende ti to kende ko exposer corps na fikine na pavillon 12. Et puis bongo samedi to kokunda Papa Mayindu. Tokokunda ye na nécropole kuna après kinkole tokokeli kokunda Papa Mayindu samedi. Alors ba troupe nyonso ya ba théâtre nyonso bisika bozali oyo pe bozalaki na no communiquer te boyoka communiquer yango wana lobi tokutana na 9h na morgue ya hôpital du cinquantenaire sur 24. En tout cas, mes condoléances na groupe évangéliste et puis na famille ya ba artiste nyonso. En tout cas to leli Papa Mayindu to lingaki mingi. Ok. Alors on a bâti la PCB nos programmes. Tumba wala lokola na mona na kasubo ete na balai lokola na mona naki vraiment pour na matanga oyo tozana ngo yango na profitaki pe na saluer ba sponsor nanga oyo bazo continuer ko accompagner biso na maison Darling oyo bazo continuer ko accompagner biso. Donc biso nyonso lobby tokutana na hôpital du cinquantenaire na morgue potozwa corps ya Papa Mayindu toke na ona foire et puis samedi tozala so biso nyonso wana. En tout cas mes condoléances na ndeko nanga Devos Musoba bisika zali na poto eza pasi mingi pona Devos nazota la source parce que ya zala mandeko ya ngai. Mes condoléances na Godé Mabata, mes condoléances na Gabi Kiwaka, mes condoléances na Monisus Baïguette et Ukola, ba Marie-Hélène Louta, Nathalie Lissus groupe évangéliste dans son ensemble, Nathalie Papa Mayindu Pazala Kiwaka, mes condoléances na Bino Bandeko Nanga famille Nanga, Tozana Bino ensemble, les Sinark, c'est aussi les groupes Sinark et aussi les groupes évangélistes et tout là vraiment together, tous ensemble. C'est bien. Mon c'était tant dans le quai. Batika la guide toujours. Ata eza okenda kokola batatisi na kokida moko ekende ndela ya bien. Pour ceux qui batiki yango ke okwela nini ba voisin ayikomaka mabena leta.